Kalisus Maramba danger de ce beau tapis BTV3. Chaîne sur YouTube. BTV3. Bana poto, bana partout, bana monde entier. Balobi sita munene. BTV3. Babi, landa mambo bien na kata BTV3, on se retrouver. Ah, bonjour Ndeko. Bonjour. Tomoni awa leleza mokolo alomingo, tomoni bat basangani na epona kombo ya Martin Fayulu. Est-ce que événement ni nezalia? Ah, merci Ndeko pona mutuna malamu tuningai. Toza awa na ngaba na direction ya frigo ya mutuya na les champignons. Merci Ndeko nangai. Na direction ya les champignons. Toza nanu na commune ya ngaba po to mekako to implanté. Mokolo lelo ya dimanche eza censé poto implanter mouvement ya SID. Oyo eza ya parti cher ya président oyo biso to votaki Martin Fayulu. Bon, tomoni lelo oyo Martin Fayulu azo planter ba parti ne ngaba. Est-ce que via la muka azo mona danger te yango pe alingi a se positionner? OK, ce n'est pas OK, eza danger te pour na Martin Fayulu. Problème ya mutu ya eza batu balobaki ke ye aza sima ya batu mususu. Ye aza ba memie na mapeka aza na batu te na parti na ye. Yango wana alingi alakisa ke Martin Fayulu aza populaire pas seulement pour na lamuka mais pour na SID aza populaire. Auti ko inauguré parti munene na Kauka na Sanza Eleki na Kaluka. Lelo toza na ngaba pona kolakisa ke Martin Fayulu aza na population ebele ezate kaka po aza na lamuka mais eza pona population oyo eza na ngaba pona SID po elakisa ke ye moko Martin Fayulu aza vraiment na souci ya population pe population balingi ezata na risque moko te pona lamuka parce que lamuka eza association ya ba parti politique ebele oyo moko yebi MLC azana kati nani Nouvel Élan ezana kati ensemble ya Moïse Katumbi azana kati ba parti eze belé oyo zo constituer lamuka mais awa ezana influence mon côté oyo ko sala ke lamuka a échoué pour décider zo telema non eza bango nyonso baza ensemble mais oyo eza parti cher décider ya président Martin Fayulu oyo biso to votaki population nyonso. Bon, par rapport à Via la Mouka, pour tout le monde, il y a Moïse Katumbi, bah, propos échangé qui. N'a rendu presque penge na télévision à lobby trop sur Moïse Katumbi. Moïse Katumbi, après, Kokende, Afrique du Sud, bah, il copie, mais là, droit à quoi terrer, est-ce que problème est un mboka to problème ni? Ah, merci de kopona mutuna wana. Tangu nyoso tozana ba télévision, tozolanda ba prince penge, ba baza leader na biso. Na ndeko Niko Mayengele na pesi bangombo tebele makambu ya ndeko Moïse Katumbi omoni na pays na biso batu balinga kaka ba futilité na pays na biso batu balinga makambo ebeba soki bayoki ngana yo to bebani wana bango basepeli mais eza souhait ya Moïse Katumbi te biso kotoyo na lamuka toza na problème te na ndeko Moïse Katumbi mais eza population et entourage politique oyo balingi ba influencer mais na lamuka ezo causer ata tort mon côté et ko créer pe ata déséquilibre mon côté ndeko Moïse Katumbi azaka kana lamuka à quelle place te aza pe intention mabete pour na lamuka c'est ça. Si ko to moni le cours azo invalider ba député to mona kaka ya lamuka est-ce que et le connaît le belo mon côté na pas na lamuka pour to moni pe réaction te. Tandis que tant que fingi président consent, mon idée peut s'attelemi. PPRDP a revendiqué la tour na le col qui a menacé Moutouna Bango. Si on a la mouka, ba député Nyoso Yango, ba Longoli, est-ce que revendication est athée? Ah, merci de comprendre Moutouna Wana. Omoni, président Nabiso Martin Fayulu, surtout, Aza président à vengeance T. Aza président Oyo Alingi Kimia Namboka. Aza na Bouania. Makasi
parce que ezate yo tata mayele soki mwana na yo akebunda kuna yo pe obimi na balabala okebundisa te na tata mayele akoluka ko trouver solution. Problème ya cour constitutionnelle ezo sala eza kitoko te eza kutu na constitution te parce que ye moko atome na piège wana alingaki a valider ba biloko wana avant 2 mois, c'est 60 jours. Mais aleki si mikolo na ndenge na ye lelo en plus il y a 60 jours 120 ou 140 jours aye ko valider et ko valider ango azo invalider ba député kaka ya lamuka ya opposition en bref yango wana tomoni ke na pays na biso toza na République démocratique du Congo loi constitution ezolo babiloko wana te ya constitution. C'est pourquoi to moni ke ye moko a tapé na côté a sali yango kitoko te et soki a sali yango na défaveur yako dissoudre opposition biso na lamuka to ko tikape biloko wana te. Bon mona ki exemple ba mama na biso bakendaki bakitaki tina cour constitutionnelle ba bukaki eloko te ba bomaki mutu te ba fingaki te bazolanda idéologie ya président na biso Martin Fayulu. Omoni ndenga moko na lati na latineti ye moko Martin Fayulu sagesse obiso toko salela kimia obiso toko salela ekozala oyo mokonzi na biso azanango jamais akotinda batu asala basala ndeti bandeko ya IDPS bandeko ya PPRD basalaki ou ya FCC biso tokondima comportement na bango wana te ya vandalisme to boy yango pe to nie yango biso na lamuka tokondima te ko mona te atandenge tozo sala milulu boy soki désordre bimi c'est que eza ba parti mususu ba ko rejoindre biso mais na lamuka désordre ko zalate et ko tiko zalate jusqu'à ce que to ko réclamer ba vérité na biso nyonso. Combat ya vérité des urnes zo continuer toujours. Oui ndeko. Combat ya vérité des urnes ezo continuer pe ko continuer jusqu'à ce que kolala kolamukeza habitude te mais na yebisi yo combat ya urnes ezo continuer yango oyo déjà yo moni population bazawa soki combat ya urne banda ko continuer te combat des urnes mbele batu bakozala batondi wana te bayoki ka président Martin Fayulu président Eli azoya ta la population yo moko kozwango omeki ko lakisa yango wana nazoye bisayo pe nazo rassurer yo na ba congolais nyonso ke vérité des urnes eza ezo continuer jusqu'à ce que toko trouver et toko joie responsabilité ki bokonzi na biso po biso batu toponaki président Martin Fayulu eza constitution te eza parlement te eza population donc ba meka ko ça la volonté à population. Merci. Oui, bonjour. Comment se présenter la population ba ozana ni na bande ko na biso ni sur internet partout dans le monde. On se présenter dans yo zanan. Ngai Kongo na ngai eza Milems Lelo mwana pe cadre dans la jeunesse émergente. Il y a MLC, Toye Koyamba Lelo, Bande Konabiso, il y a SID, Nakati Amabele Nabiso, pour l'implantation na Bango, Nde Toye Kosa présence, na Bandeko Boboninga ensemble. Est-ce que via, pardon, Jean-Pierre Bemba, Azoa Koya le 23, mais tout le monde peut, Ndeko, président Yamboka, Tien Tshisekedi, bah mouvement pardon bah culte na même jour est-ce que et le Rwanda ils ont sonné na bandeko ya MLC biso étant que MLC notre président a dit ceci l'MLC reste dans l'opposition et comprendre nungu na bulu yeke o ezana kati opposition biso la muka na MLC ensemble to koma résistance. La preuve oza ya koyeba ke na cour constitutionnelle au mona ki bilongi oyo ya bandeko na nga fashion ya ba masa mususu bazalaki ba DM na kati ya liboso ya ba bureau ya cour suprême. Merci. Na cour suprême que non sala nini tozo regretter lutte oyo la muka eza ko sala ensemble na président na biso la muka otoyebi Martin Fayulu obiso tout ofongole la motema obiso tout oyamba obiso tout vibra po na ye tozape na simane toza ko continuer ko zala na simana ye tokendaki ko répondre présent
na makambu oyo IDPS cash na FCC ezako sala tozako sepela na yango te perde ba invalider bango te boye ko invalider kaka na opposition. Ça veut dire quoi? Biso toza batu ya moto mojali boganga ki buku ku biso pe toza kolanda kaka mot d'ordre na bino bolingi mbulu yeke toko mema bino ndeti na suka tozo kene na bino malembe na malembe boche mayele so bino bolobi ke bino bwana tête bwana mbongo biso tozali pe toza kobunda to ngite. Le Congo n'est pas un bien privé. MLC eza koloba le Congo n'est pas un bien privé ya ba personnalité moko boye pour ça la kombo pour bino te mbo souffra biso no mto souffraka. Siko tomoni premier ministre pas bimananu et ça les soki 5 mois soki 6 mois to éviter le lope pas mais sa gouvernement yango eza toujours na mikoko na mikakatano est-ce que eloko ezo ba si wana zo lakisa ke makambo zo kene malamu te omoni pendant 18 ans ya pouvoir ya Kabila atika bayaya na bakidiba ebele eloko o pe Félix abani nango ezande kidiba na ndenge nini il faut le parlement nomination ya premier ministre ebimi il fallait asala yango dans le 8 jours au pis ndenge constitution et lobby ba juriste ba ko contredire ngaité mais esalemi te lokola esalemi te ensemble eke nango vacances na yango donc za na cadre ya kosala appel session extraordinaire et puis si Félix bato IDPS deux possibilités ya liboso Félix a reconnu travailler na ba secrétaire généraux biso na la muka to calculer ngo mais to so regretter kaka pona nini ko pesa valeur na angle moko na FCC pona nini biso est-ce que tango chaki Félix biso la muka to contester ki to contester ki te on comprendre to za na tribalisme te mais bon qualifier président na biso ya la muka Martin Fayulu Madidi mutu ya tribalisme ba propos ya tribalisme lancer ba mandat contre eux toyebi ngana yo ndenge nini esukaki lelo sous comme que pour lancer mandat contre ba député obiso to bundelaki Daniel Mbau obiso to bundeli ya MLC to binisi bango na pasi to ça na mbongo te mais batu na biso ba bimbo kata bango bino banen boloka ko ngotoni comment bien privé na bango to loba boyi likambo ya Congo ekoma bien privé soki bomoni nga jeune nazolobela Congo eza ndeke nazoboya mpo nayebi ke ngo naza na bana oyo nakobota naza na bana Congo kokozala ya bakingani te bato mo bouta soki we bouta bamboka bouta bazamba bokuta na kidiba moko boye boyolekela biso bakinois kinois azala toujours misunga wana un message to lancer na compte ya jeunesse émergente moto mojali to jana bino tina suka. Merci. Oui, biso bananga ba mobilisation toye pona kuyamba président na biso Martin Fayulu o tozo zela président ya mboka na biso alors tozo zela ya bras ouvert toza mobiliser tozali awa biso ban engagement pour le développement pour la citoyenneté et le développement du Congo tozo zela aya to yambaye en tout cas toza ebele ba quartier nyonso les 6 quartiers ya commune ngaba toza mobiliser pour to yambaye to sepeli pe trop tozo zela parce que ye mutaza venir ya mboka na biso. Bon, en fait, invalidation, on a tout ce pays langoté parce que quelqu'un qui était déjà voté massivement a bimi à travailler pendant 2 mois, le baba invalidé, en tout cas, tout ce pays langoté. Ça, c'est vraiment c'est injuste. Yangwana tozo zela, to sur la paix à travers Bama Soloana. Oui, na minute tozo loba.
malgré tozozela président mais toyebi ke aza déjà na akepoto po ba sangana na bemba bazoya po tosala coalition na biso na Kinshasa ezali toujours muta kosate baza ini ezala donc ba on nyonso baza ini bon en fait député aza na qualité te ya kofinga mokonzi ya mboka. Après tout c'est son chef, en tout cas place wana tosepelaki nango te. Eza makasi autour ya autorité na biso, en tout cas va revoir les sources parce que on dirait que il y a un sabotage vis-à-vis à chef et à l'État. Merci. Lisusu makambo danger leso ebotami BTV 3 chaîne sur YouTube BTV 3 bana poto bana partout bana monde entier balobi site ya monene BTV 3 babi landa makambo ya bien na kati ya BTV 3 on se retrouver